Mamemelinga ya wapi butu ya ngoyo yako doktorize nga bilengi na nga ya salimite botika kanga na bomaka mwinda mamemelinga ya wapi ezoke luka solution kitenga lilita pene ambulance kumba babele kumbinga bokonote mama yembote bokendo tikanga epa ya BM bana suka bakanga kamvula bakokite kokanga balarme Lizibana mata ma chérie ya kotokshone masengo. Ah, voilà, c'est Gianni Pacha. Vraiment, donc on sentir que Ayene Penana style n'a sans polémique à sur la vraie Abiba tout bayora basara pardon musique bien ayora bango togi du wa te bimia donc sûrement moto bimisa penza ba voix ya ba te belé ça se montre à ce que Mon cœur se réjouit en toi éternel. Ma force a été relevée. Voilà, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver encore une fois très nombreux sur Exemple Télévision, votre chaîne d'actualité. Je suis Barézi Baza, monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Merci beaucoup à Arafat qui est derrière la caméra à la prise de vue. Un grand merci à toutes les personnes, à tous mes partenaires qui ne cessent jamais de manifester leur amour à cette chaîne YouTube Exemple Télévision, votre chaîne de l'excellence, raison pour laquelle je vous dis abonnez-vous massivement ici car ici vous aurez toujours les actualités en temps réel. Grand merci à toi. Avant de présenter l'invité du jour, je dis un grand merci à Yannick Chamba Godson, un privé comme toi il n'existe pas. Malik Arafat, quelle bonne manière, pourquoi pas penser à Thomas Mboya de London. Bruno Aruna E19, Willy Claude Djama, Monica Makambo, Maman Brian, Bébé Seigneur, Maman Kenaye, puis Primaël, et Jerry Zing à la merveille, moi, Mamie, je te salue. Toujours dans le compte Yoriel, la Bino Actualité, dans le compte Yako Informé Bino, j'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau, sur Exemple et Télévision. Lui, c'est qui? Gianni Pacha, un artiste musicien, Nabengae, ex-musicien de Papa Hervé, oui. Parce que le lot a côté Penza entouré groupe Mobimba complet et son a déjà c'était le 10 août et Bimba déjà voilà donc dans la plateforme Belé déjà Boyoka qui donc Gianni Pacha c'est avec lui l'invité du jour de Toro Panza Penon Tekebo j'étais ba télécommande et puis bota l'émission Bandelti Souka pour Yarolo Bezali ceux qui Montréal d'accord je dirais déjà bonjour et bienvenue na Gianni Pacha bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Un mot gentil partout dans le monde, au besoin de ouais, merci beaucoup parce que je suis en train de la biso quoi. Donc, moi, je suis fan de la maramba bien, je la bête. La première très bon que maramba bien salé. Tu vois, mon médaille, va prêter biso ka oreille, va yoka faire ma médaille. Va savoir vraiment dans la déchute. Voilà, bon, ça a décidé on a parole à Gianni Pacha. Surtout que nous avons moi si mamouké vite fait. Départ en cas boy là la mouki tout le monde peut ba master on peut pas besoin cop moi ba ko intégrer jet set ya papa Hervé zate obi bon d'accord on a pena kendega rapport que ba master peut to kabola moi lipa moni ils a destin quoi donc destin nzambe linga le tout ça la boy tout ça na baya pour travailler et tout ça na ensemble et tout bunda bitumba quoi. Au moment où il y a musique et ça passe qu'au travailler et puis n'a habité déjà aux ana bateau ba soutenir aux médaille bimaki je crois est-ce que les ana producteur ou produire yo déjà parce que musique a facilité ouais musique a facilité donc tout ça bien un producteur vous avez du Simba LNS production donc azawana déjà musique a passé quand on lobby mais il y a obim ça des médaille des bino TV bon comment sous passer ya pasi zala ubani no bule no azwa nzembo bimba na kanga nzembo esili na kota na studio mastering mixage ubule sous clip ndengo late wande comme izaka pasi mais so bimi de ya boy na TV batu Holanda wanda sous pasi tskalinga ke ba fan ba melomana o balinga la bonne musique donc bazwa pena bo mulito ina bango ba yoka pena médaille pena bon ça décidé en résumé ce toro yeba de par na yo ezaki du ya quoi na coli donc moni na coli moi déjà soit coli na famille et senga quelque ça la vie ailleurs ya moni ça na ma vie na ailleurs quoi
D'ailleurs, en gros, il y a moi, Toye Barango qui est à moi, Nazaki, un parent qui est ailleurs avec toute une bénédiction. Est-ce que papa Hervé, hein, Loyembo, wana penza, est-ce que après ça que bénédiction que Gianni Kendeko là, c'est bon pour la musique que Kendara par rapport à 12, par rapport à Wenge Kendara, Nandenga Mabe. Ouais, donc Naza béni, Naza béni par les patres. Tu n'as pas constaté, Donc, ils ont la mission Mota Longwa, dans l'orchestre, Saline Mounaya a publié. Leader, les padres, Nakatsa Jet Set dans l'obéla. Les padres a aimé en Instagram. Donc, nous Michel Bosso. Il y a du Bosso. C'est que nous avons pour moi, la malam, pour les gars, Mososo, tonné. Bon, on est ébiga les padres, on est ébiga les padres sont à la malam, on est ébiga les padres. Et bien là, les musiciens, Longwa, oh, les lopes, le mouvement, Basonga, Bafinga, na niveau moko. Imoko tala pino lobiga oyo nda fini boy azonga sute ye moko oyo ka sonya ozonga me bazonga les padres a fondé bon motema donc ngana longwe na ofinga na ngate donc na ozonga pe kuna te ezate ke o na ofinga te pona ozonga susu na ozonga stratégie mo créer lobi bon nga peso na salika lo roi baninga mususu les padres ro changa coup de pouce te yango na nga fona ya na ndenge mo mwana mawa ezako pona ngo surtout pona ngo vraiment te ezaka ke na za poli na ebinde ba manka mokolo te naebi mutu soki asali obolamu donc reconnaissance faut la reconnaissance na mutu asali obolamu quoi asalanga mamu ebele ya bien yango monika ke na continuer ka ko respecter pour za papa wala kisenga nzela par rapport à news on a nango vrai faut ba bengana ki onde parce que comme na absence ebele ou ya sur répétition te net déjà beko ebimaki osaki déjà orchestre non na kuzu et tout consort comme na ba repose ya kate ou comme qui un peu moi la mort boy genre na kata groupe ba au supporter ou juste yango na le pas drabi à la porte. Non, mais il est faux. Ben, on a ah, moni, alors il y a le bip na bongo. Alors bip bongo. La caméra. Il y a le bip. Yebi ngana yo ay fuit wana par rapport jamais les padres ceux qui a Hollande biso na respect nyoso na longo le penal na longo les net. Les padres mo place za yebi ga bengana pachate soldat na ya bundaka fort yebi. Donc batikala bengana ngate. Ouais. Voilà, c'était une parenthèse par rapport à bateau peut-être bon qui place Diania ou Tagité par rapport à carnet musical ou soit Tobeta Lisolo il y a moi parcours en résumé le padre ndé place penda bat ba yebi penda Diani makasi to uta ba place mususu e simbate mais nga ben na boko da saranga le padre mtabimisa ngai na uta orchestre mo teka ya palende za na to imana ba quartier na bimba mo pa les padres quoi moi na les padres vraiment voilà avant to yo ka banzembo na yo avant to solo pena bandeko to za awa poto kota pena na lisolo to benga ngo groupe d'accompagnement to benga ngo orchestre to benga ngo yebisa biso na ba master belé boko gérer bango c'est pas facile ouais ça facilité mais déjà to koka pour ngana bango to se comprendre ils orchestre ça groupe d'accompagnement ça un orchestre bon orchestre les anges Barakel les anges Barakel ange de Barakel aza ange de lumière aza ange à bénédiction quoi bon on est soni ba béni voilà tozonga na ndenga le padre bon ce que to bando beta masolo ya ndenga awa panzela biso mwa kunga par rapport à ba vocal et belo tiki kuna na habité album asuka oyo et vous êtes sur les marchés est-ce que vous avez pe na vocal na kati vous avez pe na chant ça m'échappe là là qu'est-ce que j'avais dit ouais, là. Qu'est-ce que j'avais dit dans la 3 vocaux na kati ba vocaliser belé pour kati ouais et c'est ça Malolo Maloris la congolaise en direct de quelque part je pense aussi à mon papou Gilles Molamputsu depuis le Canada Franklin Bissilou Salara Ndetoyo Kanaki vieux Willy Claude Djama prêtre Gianni Pacha benganga tunanga ebanini ekomelinga eloko liboso yebanga basalanga mpona yo eloko liboso yeba Gianni Pacha bakelanga mpona yo soki koko azolula ya ye mpaka boni boninga jeune te bolingo ebetinga kisambe etikobo bikominiaki eske ezara yo moto osali boye eske ezara yo moto osalinga boye
Benganga tunanga ebanini komelinga elokwa liboso oyeba o Jésus matière ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango ye bomaka batoro otolemaka bolingo te Julie Savananga soki koko azolula ya ye mpaka bkonga nazanga kolula molongani amore yembisinga nzembo babebe ya nikeka yenga do 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 mama na do do yeah mama na do do kisala kindeki yango moto ekaboli famille ah bon banoko balula bavoise balula ngamoko mokolobo yeah l'avenir voilà Nasser c'est belle bato belé to continuer l'avenir pe na vocal Uro mama makoso bolingo na yo ekomingana lela pichwe otianga na pungu po nazala esclave bolingo na yo Gabento Kodi Iji formé Fortiné Massamba le roi lion Costa Diomi Uro mama makoso bolingo na yo ekomingana lela pichwe otianga na pungu po nazala esclave bolingo na yo Gabento Kodi Iji formé Bolivar Fortiné Massamba Rai. Voilà, il y a 3. Il y aura troisième. On a Emma Mobobé. Ouais, Emma Mobobé. Il chante, il y a frère Nabino échappé. Ouais, ok. Emma Mobobé. Pourquoi on a la bossa ni quoi? Ah, bossa nao. Moi kalate. Na yebi bien que ozamo balia barando. Bolingo e kotitima. Ye jesi na kotikote. Bolingo baninga malamu oyanga sekolela. Sikana tuna bebe nanga eske tucha. Mwamba munkuro. Chorocha. Sheda love yannick minga Orlex Moindo. Marti ma maman. OPC pourtant c'est na makasa pozo tumbali boke ba mokolo ko sala soso koloka ngai nzungwe. Voilà, donc on est à Penaba. Donc il a 3 vocales. Oyo Gianni Pacha atiki nakata ce que j'avais dit. Donc aboro yo kapenza ba vocal wana bokanisaka kanisaka yemingi malgré tout a créé penza orchestre nae les anges Barakel. Voilà. Mais siko par rapport il y a les anges Barakel. Déjà sur le marché, tu as une médaille. Oui, mais il est 10 août. Et ça, 100 euros, il y a promotion. Il y a Gianni Pacha, Azara Susté. Et pas Papa Hervé. Non, il y a pour la bonté. Il y a pour la bonté. Et ça, qui na bandi carrière solo. Donc, il y a une médaille, médaille, une chanson promotionnelle. Donc, il y a ça qui est. Maramoussou et Zoya Nassima, quoi. Il y a bien quoi donc au banda studio Kalate tu préparer générique ba romba msusu ba style msusu quoi oui là générique ouais Marcassi qui est derrière Gianni Pacha à part le producteur Nzambe Achanti Sente Papillon Solo Kalaboka cinquantenaire Miracle donc na salanga donc na ba ya tunde to sakaka ouais, le solo moro, baba qui ils ont un frère nayo, master normal comme tout pas motivé qui au makasi. Yalo bagi ah Gianni Simba, Kende, Chamaele, babinet beaucoup ma place moro boy, na bandenge moro boy, yonae bien affilé. Babi mtaseni. Ah et daki open à sens un coup de pouce que ya tiens fort et au Simba, bat-toi et au Simba. C'est comme si pour un plateforme moro beaucoup t'en a bien emballé quelque part, na pays moro boy. Tout le moro boy ça ça bien comme ça bien trop. Palier. Non, coup de pouce nanini parce que on a biga que na qui soutenir le mouvement il y courage il y a un conseil à passer conseil ouais Yé le long mi benga le lève de mon maître. Yo le lot benga l'élève d'un bon formateur. Les padres quoi les maîtres les padres là chanteur. Yé soit benga l'élève du maître pour maestro à un maître. Là fils à les padres. Voilà, il y a un fils à le padre, mais médaille et bimi, le lot sur le marché, because ayo moroté. Ils ont banzembo sur le marché des disques, au bayezo bé tapé makasi. Ba garde fou ni nous préparé, ba retomé ni yomo zo mimone la
par rapport à médaille ndenge sur le marché. Au moins il est bimi bongo. 15 jours à Pamba. Déjà le lot combien de jours? Troisième jour non? Troisième jour. Vous pouvez savoir 15 jours. Pour comprendre mambo et ça là on a Congo partout. Assurance c'est belé boy. Par rapport il y a clip car ndenge za propre marque mais sinon félicitations parce que na mona clip c'est bon, champer c'est bon. Assurance on a marqué sur le moment où au monde a champ et belé au cartonné sur le marché au tamboli baro, tamboli de gauche à droite au qui mène tinga na zo ra médaille tena nenga faute. Qu'on se le dise. Tous de la 15e jour et kokapoto bandoro yo kato ezandeni. Bon, ils ont pesa ngo chance. Pesa ngo chance et bimi 3e jour yango kasi ko komo boyo kango. Par rapport à banzebo musunde za rajani et bimi boye. So fandeli ba télé ele ka fort ba boyele kana ba Congo ele kana ba chaîne tout na biso na ba chaîne ba radio na biso to ezobeta déjà et tikali ka to landela mamba ba trace ndeza na ka poko moleka. Mais 15 jours mazo le collègue obeta kaka donc one aventure te. Voilà, on a aventure quand on est en live une partie pour on a besoin oyemba yemba et ça l'a bien pour bateau barota là baye bana bachan aux autres préparé déjà dans studio na bayaya neni repanzana nteke quoi. Donc pour faire plaisir à celui qu'on appelle Succès Kasongo, garçon bombo, je te salue Kasongo. Je te salue, vous êtes tellement nombreux donc et c'est petit Sabinoto quoi. Médaille, c'est parti play. Yeyo malanda l'amour, yeyo eluka l'amour, alonge tumba ya bamoure, bachaki tembozali wanga. Yeyo malanda l'amour, yeyo eluka l'amour. Alonge tumba ya bamoure bachaki tembozali wanga. Sourire blanc au pays de merveille na firmament tomatisa niveau ya lovo yo relatisa médaille mérite fort nyonso na salaye oya ya ye yeyo malanda l'amour oya ya ye mama brassard na lata pona mérite lusa ya dio patron babenganga simba moto apianga fond bolingo eza moto soki oluli moto ya kojofe twa kolamba bolingo nde motema Hélène nalangwa yo na pourcentage ya izinya vodka Sébastien Umela Nonga sourire blanc au pays de merveille na firmament tomatisa niveau ya lavo yo relatisa médaille mérite fort nyonso na sala ye présence na yo na miso nanga souci mais armé et assassiné nga santé Barakel manifeste-toi pas confirmé manatikali azoka moi et matimotema obulaka nini yango na bolingo ya lense batia Gianni Pacha Barakel manifeste-toi les camarades manifester au ndero bangisa bato migolo Toyoki Robinho Mundibu, manifeste-toi. Barakel, manifeste-toi. En fait, les camarades manifester, on a. Ya bon, kasi Barakel aza ange de lumière, aza ange à bénédiction, à bénir bisous. Ya problème. Bénédiction à Barakel et qui t'appelle dans la race les anges. Si, et qui t'a déjà. Et qui t'a joué dans le bon studio bon. Ouais. Voilà. Mais sinon déjà dans le lobby préparatif, il y a Narata Studio et tout comme ça.
One eza chanson promotionnelle, pardon. Et bimi déjà pour la promotion, baba découvrir en haut. Moi je vous conjure boyo kango penza parce que ayembi, donc voix c'est bon. On appelle na fanatique nae. Mais sinon na kata studio, album oyo a besoin de préparer les bisous. C'est quoi déjà le nom et puis combien de titres déjà? Le roi a déjà médaille et bimi, tout ce qu'il y a 5 titres, 4, 2 rumba. Moi, bah, style, moi, les bandes, bah, afro, bah, hein, bah, afro et koti. Donc, toi, toujours, tu as préparé 5 titres. Générique, il manque encore 4 plans, quoi. Bah, rumba, afro. Donc, ça, là, quoi, 6. Comme on a sur Diamant Brit. Voilà. Nakati ya rumba, on a où soit en fait, nakati ya Diamant Brut, tu peux retrouver Peba featuring. Nakati ya Diamant Brit, bah, featuring. Bon, non, nous allons collaborer tout bon, bah, quoi, n'est-ce sur le manager, quoi. Donc, moi, bien allé. Mais par rapport, il y a un épinglé pendant l'euro parenthèse vite fait, africain tout, et tant qu'africain, n'habite sur les DJ Arafat, le loi a ambition de susciter. Un mot par rapport, étant que musicien, étant que congolais, étant qu'africain, au rôle banni par rapport, il y a illustre du Spario, DJ Arafat, n'habite de son vivant, il y a qui épée. Que son âme repose en paix. On a la chance, les padres na mimanga la Côte d'Ivoire, na munae, tokutane na boîte de nuit. Moi qu'on a monnaie na nzela leki, donc azape mutu na lingake trop. Et puis ivoirien moi quoi ebisanga ki ozanga ba traîner et ben na ebite ye mo ivoirien na ebindi nyalo amonaka. Donc que son âme repose en paix. Donc souci fort. Souci fort, que son âme repose en paix et puis toutes les condoléances attestées et pas musiciens tout dans le monde parce que Aïbanagi presque le monde entier. Mais sinon, on a quand Diamant Noir, Toro Bando découvrir à moi Diamant Brit pardon, Toro Bando découvrir à une partie en disant moko et ça va vraiment bien parce que bateau barota là pour tirer penda attention na bango na Jani Pacha parce que na web sabino loyembo ezali ngaso na tindi bino fobo sala rapport mama bien ça web sibso na titre na nzembo et osa biso bien. Homo Christo, titre Homo Christo. Mon Christo nini azala contre Jésus. Musulman nini azala contre Mahomet. Pourquoi yo bébé nanga lelo komi contre nga mwana mama. Et si yebana kenalinga kayo Moto azala kanini azala contre Satana. Pourquoi yo bébé nanga lelo komi contre nga mama. Et si yebana kenalinga kayo Esi yebana bolingo nanga elibosoki. Esi yebani. Esi yebana bolingo nanga shetemba. Esi yebani. Elokwa moyibi ya mama. Elokwa moyibi souvenzalaka sukali. Eloko ya bato souvenzalaka na elengie. Ligambo akobomba sukeye banye ningizaka mboka eza lisusu n'intérêt te na bomba c'est des fois le esi yebani ke na longwe na ngai prisonnière d'amour na ngai enfermé na kaja bolingo na ye libéré esprit na ngai makambo bolingo eza mystère na nuna mona te makambo bolingo mystère na nuna mona te mubeti na moto azobetama bazolele longo ezoyebana te nani akoganie et pourtant moko likolo moko na se kokanga sinonima pasi to elengi nzambe mamemeli ngai ya wapi butu yango yo ya kodoktorize nga bilengi na ngai ya salimite botikaka nga na bomaka mwinda bamemeli ngai ya wapi Voilà, mon Christo. Yebana bolingo na nga elibosoki esi yebani. Esi yebani bolingo na nga shetemba. Esi yebani. Voilà, ma bonne penza, hein.
Gianni, on travaille dans la parolier parce que nazo yo kaba mo robima non. Et là moi il sauver ça suka liwa. Et là wa batu sauver ça la raneleng. Les ngomba bomba. Ce que yebani ningi sa mboka. Et si yebani nango donc c'est dévoilé déjà. Qui na butobo ni na biso. Travailler dans nani pour maloba suka liboye na banzembo parce que ne tout ça oui mami tout c'est belé. Donc moko yana un plus ne yango esala makambo yo mona o plus muta mayele pakalingomba achanti sente muta pesa mambutu donc ye mona opesa mélodie beatmaker donc asala ka ba rythme donc mambo belé donc muta mayele quoi donc aye pena lobi no Gianni Pacha nde toza awa lelo pena fo mokile sentir que ngai naza mutu munene na mambutu donc azwaki temps wana te azaki pena un peu aye pena laisse tabimisa mambo azaki nango mais awa abimisa makambo vous avez ne connaît pas papa oui oh oui ben senti déjà tu n'as pas nous de loin na otala menabi Gianni a même lisu bonene et loroni ne sali bon na ozoe moi vite fait dans tout avant na cette émission mais sinon yene mutu pe azo edo par rapport ya ba inspiration mususu na ba maloba mususu na ba chant moni yesoka beti ya ba mélodie mo boye manga place mo boye on na s'inspirera quoi. Ok, tu as une chanson mususu pour se ça battre belé au barota la biso pour un penza lelo na Gianni Pacha fois yemba era na voix bien faut abimisa penza bimisa po et se ça battre belé barota la biso hein babi Jules Zamunda Jules Zamunda na pesi mbote boni basango ya madame hein? Maman na Preston na pesi bino vraiment mbote depuis quelque part to yo ka punition ezo ya pe donc ezo ya quoi. J'ai mon père dans mon maman fort. Ah oui, déjà, son amour déjà, de la colique. Yeah, maman. Maman, lunza ya dio kokende na yo zoto nanga zwi punition ya kozanga esika motema nanga eboma makaba manga bolingo ye maina miso nanga ye koki kosila ye wata na fuksi na boma basi kasi susi ezomena se nzoto na ngama motemelo ko epezaka te kasi soki ezwi likambo kilo nyonso nzoto ezosila sante na ngai komi odiembela nakasuka wapi oye maina miso na ngai ekoki kosila ye wata na foksi nzambe ye lunza ya dio na kalandri ya motema Helen bona nenanga soki oza pembengo nsimba esi o malfioze yanga sante mandalona na terre sui ya maya miso nanga ondimino mama ye nakoleli makambo mama ye nakoleli makambo mama ye nakoleli makambo mama ye nakoleli makambo na love yo na love yo bona nana soki oza pembengo simba yanga sati mama ye noti ya ndombe ye emanindala ngada na love mama ye na love yo noti ya ndombe simba komonele nezoba te soki azolingo po eza plaisir ya nzoto ye susi eza mondoki ezanga ntibal na domena ata balamelinga tonwa potopoto mponanga ntima nakoya monene te anga nzoto nango yo ye koma kopa médecin shobiza pharmacien
comme ex-ab infirmier, anganzoto nangoyoe, comme un copain médecin, chobiza pharmacien, comme ex-ab infirmier. Non, non. Oh, Bonis. Titre non. Punition. Punition, voilà, ok. Ah, Gianni Pacha. Si je comprends bien, vous avez une marambo belé, mais moi, je dégage en roune zagite pour mon orchestre à battre. C'est qu'il y a dégagé. Chance que tu as mon lobby en côté comme un loba. Il y a mon lobby. Ah, mais sinon, félicitations, je suis flatté, hein. Il faut pas soutenir Gianni, non, pas soutenir vraiment. Et ça l'a bien parce que punition et patenga. Non, mon année si pe na ko fait ba chantou pour monsieur na yo kite na ebité so punition ndaza ya na bango tondeni. Ah, to beti médaille au sepeli. To cho beta lisusu mo Christo sepeli. To beti punition so sepela kaka. Donc to beti sou so sepela. Je sais ce qu'elle disait Roméo et Babylone ezali. Donc, bon solo là, oh dédicace, oh libanga Gianni Pacha bientôt studio. Je sais ce que disaient Roméo et Juliette, que l'amour des jeunes se limite au niveau des Dadi sogo moninga yawa Nazana Santa critique Po bolingo na yo komisinga vraiment dépassé Tobeta mke mketi Gianni Pacha, donc franchement, on a aussi qu'à la peau, à Royemba bien, donc on a bénéficiaire parce que on a eu quand on va en studio, pour un studio, sous ce y'a bon lamba bakisi ma rosa apenda des gars, mais sinon pour n'a pas tout barota là yo, au barza di bako y'a l'émission, oye bisa ba mélomane na yo, ba mélomane ba lingara musique non en général, oye bisa ba ngonini. Là au monde aussi na bango ezaka ba prêter biso oreille na bango, ba yo ka biso vraiment ba oza désuité na mamuto ça la bango. Donc médaille on a déjà na la plateforme et tout donc ba kene mako s'abonner na LNS Pro LNS Production beti LNS Production donc so coach au monde ba clip ezali making of ezali botala bo s'abonner quoi donc artiste na bino ye o bolinga alors ça la bino mamba bien Vous travaillez nani na musique bango tout donc so yoki médaille beta na médaille na kati de ya pardon s'il te plaît bango tunga yoka mtu to sala msala bien Tarabita na demasha ba mamelo Tabita na benga kondo ya mama les patrimoines les patrimoines de Zoyoka nakobika te ou ce que boy ko pardonner yanan te Rambo ah ouais Rambo ok ok donc bango tout monde ne sala msala ne kitoko nga na yoka kaya na zo pina temps yoka est-ce que les king peut de foyer à famille si na yoka bango tout ndeti mo somo bile mombolo gelanga bafana papa ive balinga boete na boete ndeni ya ndule parce que so yanga ba nzemu na linga nzemu ne zebele Lora ya koseka na nunga na mona nzela mino na yo na kingo zomi ngana kufela bomengo elingi nango ngai te kasi nzambe apesanga selika boye eloko eleki motu ya na la vie kombo nango bolingo Gianni Pacha, voilà. Toyoyi maestro, Papa Hervé, Vieux Rambo, le king. Toroyo rappelle un peu du Wata. Mama, bilinga Bernadette Masengo, Gianni Pacha
ezoke luka solution okitenga lilita pene ambulance kumba babele kumbinga bokono te mama yembo te bokendo tikanga epa ya BM bana suka bakanga kamvula bakoki te kokanga balarme lizibana mata ma chérie ya kotokshone masengo. Voilà, c'est Gianni Pacha. Vraiment, donc on sentir que Aïe Penana style n'a sans polémique à ressort la vraie abi batutu ba yo rara basara pardon musique bien ayo rara bango to gi di wa te bimia donc sûrement moto a bimisa penza ba voix ya batu belé ça se montre à ce que album er robima rozala vraiment des gars. Mes frères na yo pe bien affilé succès c'est bon. Oki pechon na yo ne bini. Ouais, kitoko. Nzembongo mon choix. Ils kitoko fort donc la CP non. Mama lelonga na solution na ngai. Potika ye azabaguna ngai. Eh bien. Voilà. Merci beaucoup Gianni Pacha. Petit à petit on a mis na rechuter. Bato ba zuli baku ya otala yo pofo. Na so ça pena mo mpaka na ba eloko nini penza ye alande pende pa Pacha. Est-ce que Pacha Rosimba to Rosimba te mandimi penda ma confiance chez Papa Hervé aya boy. Ba kisi na yo kaka. Les anges en kaka ezanini. Ezaka makambo ozomona awa te makambo ozomona kaka. Aider vraiment Rosi. Et pour ça là vite fait. Moi deux questions ya me pousser et ça l'a bien quoi. Donc ezaka mamango ozomona donc makambo ekosimba quoi. Voilà. Eza soki te simbi déjà. Assurance on a on paka bon question faut ka moro. Voilà paka. Bonjour hein. Ouais, bonjour, ça Ashanti Santé, le mignon beau claverie c'est quoi? Mais c'est que kota la yo boy ozaki déjà na kata jet set n'a pas pervé tout mon yo pas Gianni Pacha malgré ba musicien belé balongwa na jet set wana tout mon a okenda te motivation et lo oni Gianni asala qui peut convaincre yo mpaka boy oya te bon moni eza motivation te lo pété mais moni batumi balaso balingane o balobaka non mitema besprit et tout ani bon eza na bon ouais donc Gianni Pacha nga una longwa kutu liboso na ye na vana nga na palais après 2 semaines ya longwa na EP avant na palais après to bengani ya ende nini yo ta chanteur na défenseur ya na studio place na travailler na saka nyonso ya après na studio nzembo zaki déjà il fallait beta makuna na premier soin bon l'oreille simbaki na ngote ya après ça nzembo na médaille ko oui Papa Hervé bino bozui nzembo ya Gianni Pacha babenga ba musicien ba na ba nzembo po batia na premier soin oui bien ngote kasi na bengi ya na studio te photo chanzango ezaki rumba tout la photo buka ngomo akandi be kota manini na cette programmation na beta bloko tout silale ya koti ala tikaska yemba embi et vandi bien producteur habité feu boya kota pena po bobeta na qualité moko bo tozi makolo na biso pepo Angola Luanda to travailler na Luanda Egypte clip Luanda kini bon to ça makambo na biso soki botiki vide kuna rata jet set te natika vide papa quoi Papa Hervé aza mutu munene na Afrique wana eza orchestre munene donc atanga na kei bakoza mutu arbeta azali donc Papa Hervé ezelo te ngani natalika kino kwena ngai na bulonga na yebi na yekola na tangela mbongo donc mbongo ebima awa bapara babimisa mbongo fort ozon prendre na teke non bon ndé nazo kindele likolo moko malembe esimba te donc fina longo na za l'aise na sala ba beat na ngai na tekela ka batu ozon prendre na sala ba mélodie na ngai ba maloba na ngai na tekela ka batu na se retrouver donc les lobos na si bana poto baza ba témoin tezo souverain tanga mona nga dabi que non o mutama kambo ouais et yo donc garçon mo ka solara bien ba prince fatai que donc biko minya que la ndimbela ni donc ba dika le mystère ba sala lopez ta ba mona ba bido open na mignon claverie c'est le beau mais ogi déjà leader a ibisio ogi da ibisio donc biso andeza boye yaza na chant nga na défense donc na sima wana ba ya ndito za bo ba papillon donc ndito za ba miracle ba 50 na mbunda donc doze belé ba kala boka donc boulot sala manena o sala te donc soko yo ki siti o nozo kala ngo boye doze na biso mingite boyo rapenza
détente wana. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, voilà, voilà. Voilà, mais bon, on peut la bulle. Maintenant, Gianni, ça va, hein? Ça va vraiment, félicitations. Donc, on a ressenti un talent, on a ressenti un bon, on a presque un asuka, on a habité, bateau batalio, on a eu un message nini, et puis bientôt là, tu auras comme en décembre. Toyo qui na voix c'est bon, na moni pe animateur ba robot c'est bon. Est-ce que vous avez préparé le nini pour Congolais linga pena mo ko bina penza ba yoka po yo wuti pena place générique ezala. Oui donc bah on de suite to betela bon générique bien yo mo yo ki ba cri wana ko tumba bombi. Ba cri à danger. Donc ba surprise ezali. Et puis to zo mukolo mo wa boira déjà, a boira na bango po e pesa ligne mo bien. Et ouais. Non. Donc déjà de novembre, bon, générique est oui, déjà en novembre. Pour les gens, ils ont besoin de contacter, ils ont besoin vraiment de yokana na disque na biso diamant. Bah ça ndeni, bah rejoindre ndenge nini, bah benga ndenge nini, bah contacter comment c'est possible pour ba kota penza ba yokana na kati ya disque diamant. Pour ba contacter biso numéro est plus 243 90 66 31 770. Donc numéro 1 plus 243 90 66 31 770. Donc souvent il va contacter biso numéro 1 des ala fait Gianni Pacha na Facebook, Gianni Pacha Barakel Instagram. Ouais. Gianni Pacha officiel, page officielle quoi. Gianni, tu as presque na souka na habité. Si vous avez une question, vous avez besoin de tout na vous posez une question tout dans l'émission qui est très à l'aise, tout ça l'émission qui est inspiré à l'issue. Ouais. Souvent moi quelque chose au etikali mke poto kabwana biso et puis nabité et loroni ya suka auto kabwana ngo penza pona ba dédicace na yo na ba tutu bazo soutenir yo so déjà au bando tanga bango et que ça là vraiment bien. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Daka Kanza Mote Mayajina Wajina. Je te salue, je vous salue parce que on appelle un couple mort ya Kitoko et grand merci à Loris la Congolaise Malolo, femme avec un grand cœur. Toyo rapenda oh toyo rachani. Petit tango,
Maman, petit tango. Petit tango, maman, petit tango. Olianga nzoto. Abelisanga liboma. Olianga nzoto. Bakosa yo te devant plusieurs filles ondoza mama ya bana melembisa moke ponga basusi noki na kokufa pamba naza esclave d'amour na yo lokola ntaba na singa nolia se na mola ya singa na ngai nolia se na mola ya singa na ngai. Quelques dédicaces, Pacha, pour que toi, comme on a vu ça. Moi, je vais rendre Zalara. Je clôturer quoi, parce que tu mis lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Voilà. Ouais, donc, Fortuné Massamba, les Rois Lions, Bernadette Massongo Bayem, Tejimboko, Nabosanité, Mamali Lomine en Japon, Nabosanité, les Soussous, Momo de la Marole, Fabrice Lolema, les pacificateurs en États-Unis, Etienne Abdul Tatombo en États-Unis, Gabin Tokodi, Didier Kabongo, Prince Fataki, Nabosanité, Basé Belé, Moussou Koutoubanou, Brem, petit tango, genre afrobeat, hein? Ouais. Bakosa yo te devant plusieurs filles ondoza mama ya bana melembisa moke ponga basusi noki na kokufa pamba. Le micro, hein? Je vous dis un grand merci, vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. Exemple télévision, c'était là Gianni Pacha, donc Binomo Boyoki, parce qu'il y a le Bezate à un studio, vous contactez aux appels à maison yo kanara au benginga numéro affiché sur la penana Gianni Pacha to panzanteke babi faut soutenir ba jeune. Quant à moi je vous dis un grand merci. Beau s'abonner massivement en exemple télévision parce que on est pour actualité, c'était la Barizi Baza le vôtre. Merci beaucoup à Arafat qui était derrière la caméra à la prise de vue de cette émission. Gianni Pacha, un mot pour exemple TV, hein? Un mot pour exemple télévision. Honorable Nabiso Tozana Yawa, donc Nabombi Komona. Bakosa yo te, maman, bakosa yo te devant plusieurs filles ondoza mama ya bana melembisa moke ponga basusi noki na kokufa pamba nakobela pamba nga pamba nakokufa pamba. Petit tango mama, petit tango mama, petit tango alianga nzoto chéri Pema. Mon cœur se réjouit en toi, éternel. Ma force a été relevée par tes bienfaits, ô Jésus.